Papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Kontima, bino misato bosali, papa Kimbangu, tozongi, liboso na yo, papa Kimbangu, na komikitisa nyonso, pona ko pesa yo lokumu, parce que vous allez mériter yango. C'est toi le véritable Dieu, c'est toi qui es au-dessus de tous les dieux, c'est toi qui es au-dessus de tous les seigneurs, c'est toi qui es au-dessus de tous les rois. To pesi yo lokumu, po zali mériter yango, libanda na yo, nzambe moko te akokani na yo. Zala na biso ensemble. Na oyo tokoloba awa afin que mingi oyo bakolanda makambo tokoloba lelo bazwa solution na ba problème na bango mingi kati na bango bazoluka mabala pesa bango papa mingi bazoluka mikanda pesa bango papa mingi bazoluka bana pesa bango papa mingi bazoluka réussite na école pesa bango papa mingi bazoluka misala pesa bango papa mingi bazoluka délivrance pesa bango papa mingi bazoluka kimia na mabala na bango pesa bango papa na remettre bango nyonso na maboko na yo problème nyonso bakoki kozala na yango côté physique spirituel pe matériel pesa bango solution limbisa ba oyo basalaki mabe parce que mutu tango azosala mabe conséquence ezali ba oyo basalaki mabe ba oyo bazosibir ba conséquence d'une manière ou d'une autre papa salisa bango limbisa bango na remettre moment o na maboko na yo zala na ngelongo milimo nyonso négatif na pembeni ekitelie oyo na kombo na yo mvuluzi Kimbangu tozongi lisusu liboso na bino pona ko compléter loko tozalaki kolobela sur les péchés impardonnables péché wana ezalaka pardonnable te Bible ezobenga ngo blasphème contre le Saint-Esprit ezalaka pardonné te ata olali na mabele ata oleli ata ogene ata osengi pardon ndenge nini nzamba limbisaka ngo te kobosana te que Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir yango nzamba salaka compromis na mutu te soka lobi A eza A soka lobi B eza B alors biso nde foto mibatela tokoma na bapoint wana te tolobeli sur péché impardonnable le blasphème contre le Saint-Esprit nazo préciser bien péché nyonso eza blasphème ofingi mutu eza blasphème oyibi eza blasphème otongi eza blasphème obomi mutu eza blasphème mais eza blasphème contre le Saint-Esprit te ezali blasphème mais ce n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit soko osengi pardon nzambe akolimbisa yo à l'immédiat akolimbisa yo mais kofinga molimo mosantu eza pardonné te soki nzambe apardonne yo lelo na péché wana ya blasphème contre le Saint-Esprit il faut banda nanu kopardonne bato ya kala na Bible au cas contraire eza injustice Dieu est toujours derrière sa parole pona ko accomplir yango et bana ya nzambe bakoki jamais kokoma na point ya ko blasphémer contre le Saint-Esprit total c'est qui deux semences bana ya nzambe na bana ya Satan péché impardonnable wana blasphème contre le Saint-Esprit bato yo bakometaka ngo ezalaka ba fils à perdition bana mabebi mwana ya nzambe akoki kokoma na point wana te nzambe akoprotéger ye akobatela munoko na ye soki kaka linga banda koloba bo atangie munoko yango monaka bamingi mpe bakoma bababa bokomprenaka te mutu wana azalaka ne koloba makoma baba parce que biloba loba tellement nzambe aza esclave ya parole na ye mwana na ye akoki koblaspheme te akangi kaka munoko mosusu baba te mekomona akomi kizengi tout ça eza ba conséquence po nzambe abatela yo yango monaka mutu mosusu aza na problème moko boye bozo prier solution eza te banda koma boye nzambe azobatela ye baba nzambe azobatela ye tozala baba moko na Jérémie je crois si je me trompe pas na Nkamba alingi nzambe na ndenge ya mokete boyebi histoire na ye mais pourquoi alobaka te on ne sait jamais
on a tout fait, mais azalaka baba. Donc, nzamba koki ko pêcher loko moko boy négatif pour ebatela yo. Mwana ya nzamba koki jamais ko koma na point ya ko blasphémer contre Saint-Esprit, eza impossible. Totanga ki na 1 Jean chapitre 5 verset 16 à 20. Ah, tozo talisa que péché nyonso eza blasphème. Péché nyonso te ezomema na mort. Péché ememaka na mort, eza blasphème contre le Saint-Esprit. Péché oyo ememaka na mort te, c'est-à-dire oyo eza blasphème contre le Saint-Esprit te, on peut prier pour toi, ozwa solution, nzamba ko répondre a kopesa yo vie. Mais péché oyo ememaka na mort, blasphème contre le Saint-Esprit, ata to prier ndenge nini, ata to jeûner ndenge nini, mama papa bosana. Tout droit en enfer sans scale. Bâton du coup dans la première poste. Biloba, loba, mais boyebi teke, lobi bokufa. Bosala nyonso bolingi. Mais lobi na kati ya cercueil. Munoko wana ezoloba tro wana, ekotonda la bankusu. Banyama wana mikemike ya pembe wana, ekozala plein na munoko. Plein. Yako moni bato mususu bakufaka, akufi elonge kangami, mususu akufi munoko efungwama. Ondeka moni eloko, mususu akufi boy. Akufi boy. Parce que makambo ya moni avant kufa, amoni déjà place à zokeni. Tobatela munoko. Munoko yo ekoki koboma yo ekoki pe kopesa vie. 1 Jean chapitre 5 verset 16 à 20. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, il y a un péché qui amène à la mort, et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Mais si quelqu'un commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ses frères et Dieu lui donnera la vie. Donc, prier na biso kozwa vie. Na péché ou ezo mema na mort te. À continuer. Jean continue à lobby. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ces péchés-là que je vous demande de prier. Non. Péché memaka na mort, hein? Jean lobby, yango te nazo sabino bo prier. Non, yango te. Parce que ata bo prier, ata bo salini ni échec. Zéro. Toute désobéissance à la loi est un péché. Voilà. Donc, désobéissance nyonso na loi. Désobéissance nyonso à parole ezali péché. Certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Voilà. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas les péchés qui mènent à la mort, car le Fils né de Dieu les protège. Le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Donc, on a des péchés, moko ezo mema na mort, moko ezo mema na mort. Voilà. Oyo ezo mema na mort, yango wana blasphème contre le Saint-Esprit. Nyonso etikali ekobo koyiba kofinga tout koboma mutu. Ezo mema na mort te, osengi pardon nzamba kolimbisa yo, mais tozo encourager le mal te parce que nyonso zo sala, même ceux qui sont mema na mort te, eza na ba conséquences. Tokolobela ngo un jour. Donc tozali na deux sortes ya péché. Parce que miso batulele ezakaka asalaki ekobo. Batwale, panique. Ekobo. Mususu ayibaki. Yibi. Oh. Mais c'est un péché, ezama B. Mais soka sengi pardon, nzamba olimbisa ye. Jean Lobibo prier pour na mutu wana, nzamba kopesa vie. Mais ceux qui m'ont blasphémé contre le Saint-Esprit, yangonde il faut totelema, tolobela, toyoka mawa, parce que mutu wana za perdu. Mais nous les avons ekobo. Tout le monde qui est dans moi si moi boy. Tout le monde qui est boy. Tout le monde qui est mais bah on va blasphémer contre le Saint-Esprit, bah tout ça silencieux. Silencieux. Tout le monde qui est là comme moi les sous que qu'on blasphémer contre le Saint-Esprit. Ah, ndenge toti ko loba ke les sous munyon c'est blasphème. Mais les sous munyon sauter zali blasphème contre le Saint-Esprit. Paul azalaki grand blasphémateur. Mais qui blasphème na ezalaki comment? C'était envers Jésus.
c'était envers les chrétiens. Azale ko bomba ba chrétien. Jésus azot donc bato bazale ko ndimela Yesu. Ye azale ko maltraiter bango. Automatiquement azale ko bundisa Jésus. Ye moko alobi yango totanga kiango déjà. Hein? Totanga kiango déjà na 1 Timothée chapitre 1 verset 13. Bokoye ko tanga ngo. Paul alobi, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. 1 Timothée 1, 13 à 17, version parole de vie, nde alobiango encore clair. Pourtant, avant, je l'avais insulté. Il avait insulté qui? Jésus. Je l'avais fait souffrir. Azo fait souffrir Jésus comment? À travers ma chrétien. J'avais été violent. Mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Voilà. Donc, c'était pour Christ. Toloba ki lobi bien. Finga Yesu. Finga Nzambe. Mais ko finga Saint-Esprit te. Chola na yo Nzambe. Chola na yo Jésus. Ko chola Saint-Esprit te. Bimisa la parole négative ndongo lingi pona Nzambe pona Jésus. Mais keba na Saint-Esprit. Eza sans pardon. Paul azalaki blasphémateur, mais pas contre le Saint-Esprit. Soki asalaki yango contre le Saint-Esprit, c'est fini. Et puis Paul asalaki yango avant même Saint-Esprit ekita. Ozomona. Donc, Paul asali yango po batu bazalaki koyela nde Jésus. Azoboma ba chrétien. Ti na chemin Damas akutani na colonne de feu. Ah, colonne de feu tout nié. Pourquoi me persécutes-tu? Paul a dit, qui es-tu? Oh, on a persécuté. Donc, le fait qu'on maltraite bana ya Nzambe, ozo maltraité nde Jésus, ozo maltraité nde Nzambe. Ça va finir Jésus. Parce que yango eloko Paul azalaki kosala. Ko boma, ko maltraité, azalaki très violent. Na bato bazalaki kolobela Yesu. Donc, c'est un peu ça. Blasphème, nyonste, ezali blasphème contre le Saint-Esprit. Tout se comprendre parce que, on dirait, ba comprenant qui bien te place wana. Et puis, bana nzambe, ba blasphémaka te contre le Saint-Esprit. Ba blasphémaka. Mais ba blasphémaka contre le Saint-Esprit te. Tant qu'on sali ekob eza blasphème, ou yidi eza blasphème. Mais ce n'est pas contre le Saint-Esprit. T'expliquer qui m'a kamumwa mingi lobby. Faut gagner temps. Kamba olobeze belé. Tout le monde a dit le sous-sol ya Ananias na Safira. Ils ont Acte 5, verset 1 à 10. Bayokanaki bango nyonso, bateka bandaku na bango, biloko na bango, po bazwa mbongo wana basangisa, po bandako, soki mutu ana problème aye, bapesi moi quelque chose, aka sali besoin na ye. Donc, d'un commun accord, bakangaki eloko wana. Et puis, mutu abandaki yango, c'était Pierre, si je me trompe pas. Ouais, c'était Pierre. Or, Pierre azalaki conduit na molimo mosantu. Ananias na Safira, moi sina mobali bayebaki te que Pierre azalaki conduit sous l'onction du Saint-Esprit. Bango ba monika Pierre balobi a tokosa. Baninga msu bayena bambongo na bango nyonso batekaki. Pierre, pardon, Ananias na Safira, moi sina mobali balobi to, na mbongo nyonso, ndako toteki $500,000. Ekene na bien ya batu nyonso jamais. Babombi parti ndambo baye na parti ndambo ya mbongo yango. Pierre conduit par l'esprit de Dieu. Atali bango alobi tango mobali ayaki nanu liboso akosi. Après akwe ya kufi. Moi si pe siko ayeba iteke mobali kuna sa kufi na lukuta. Ye pa yeba tuni arabi kaka ndenge mobali alobaki. Po bayo kanaki déjà. Mbala moko pe moi si akwe ya kufi. Donc, blasphème contre le Saint-Esprit, ezaka te ceux qui ont kufi okeite, ezo banda na mokili yao. Ananias na Safira bazalaki déjà frappé. Yoko oza la frappé na sida, oza la frappé, je ne sais pas, na AVC, oza la frappé, peut-être ozo botate, oza la frappé, bozueza te, oza la frappé, na makambo ebele ya mabe bangio déjà na mokili yawa. Et mukolo kufa ndoko ekuta conteneur ya ba conteneur ya souffrance. Tobatela monoko. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Totali saki yango lobi. Tolobaki,
Pour blasphémer contre le Saint-Esprit, donc blasphème yango moko contre le Saint-Esprit, c'est injurier le Saint-Esprit. C'est insulter le Saint-Esprit. C'est ridiculiser le Saint-Esprit. C'est renier le Saint-Esprit. C'est manquer du respect au Saint-Esprit. C'est renier le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ozalaki na Nzambe, na molimo mosantu. À un moment donné, n'est pas problème moko ekweyaki tout ça, ou abandonner molimo mosantu oke na yo. C'est ça renier. Bandeko na biso oyo bazalaka na papa Kimbangu na Nkamba. Bazaliaki ensemble, makamunyo so ensemble, parce que lobi totali sege papa Kimbangu ya lelo. Ye wana nde papa Kimbangu ya 1921. Oyo ayaki na 1887. Ye wana nde papa Diangenda ayaki na 1918. Ye wana nde papa Kimbangu oyo avandi na Nkamba, molimo mosantu, papa Diangenda. Ye wana. Mobile liputa. Tokoki kozongela sute makambo tolobaki lobi. Ondimi te. To impose mutu moko te. Mais na yebi si yo sala attention na tata wana. Tolobelaki famille sainte. Oyo babotami libota moko. Bango, eza difficile pour ba comprendre yango. C'est difficile. Totangaki même écriture moko lobi. C'est difficile pour comprendre yango parce que nul n'est prophète chez lui ndenge Bible lobi. Totangaki yango lobi. Nul n'est prophète chez lui. Même ngai na famille nanga. Bamona nga neti mutu liboma nazalaki na voix malamu na kimi na komi na makambo kimbangiste bandoki banini tout ça. Mais vérité nga na moni na église kimbangiste na tikala komona ngo nanu te. Depuis mokile banda. Joie o nazana ngo na o nazwa ngo pété. Pédicure na nango na o nazwa ngo te malgré ba problème de gauche à droite je m'en fous. Tokokufa na papa Kimbangu. Yo muto okimi. Ozalaki na Saint-Esprit ensemble. Ovandaki na Saint-Esprit ensemble. Ogutaki do ya Saint-Esprit. O abandonné. Okei na yo. Ndenge batu nyonso bazalaka na Nkamba na boko tanga bakombo. Bake na bango, c'est-à-dire ba renier Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon parce que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est renier le Saint-Esprit. Et totangaki lobi na Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bozalaki éclairé, bogutaki do à Saint-Esprit, bozalaki na part à Saint-Esprit, après un moment donné, bobimi bokei. C'est ça blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est fini. Pardon, ezali te. Pardon, ezali. Même ceux qui ezalaki na ignorance, pardon, ezali te. Ceux qui ezalaki ya nzambe, nzamba koko kotiko to koma na niveau wana, o koma na point wana. Et tozomo na gloire à Dieu. Ezana ba famille sainte mususu, bazali na molimo mosantu ti lelo. Gloire à Dieu. Ezali sekite, ezali blakite. Kweya na ona ekobo. Maintenant, to salela, batu tango bazo sala ba émission, on est sala la bateau bazo blasphémer contre le Saint-Esprit. Bango bazo sala ba émission mutakoya kina ekobo, oyo wana mwasi ya kufi, après uti ko bala e humilité, oyo wana bakutaki na mwasi ya bateau, oyo wana batie mutakala na yena nini. Donc c'est des bêtises. Et là eza dangereux nde yango tozoloba, blasphémer contre le Saint-Esprit. Oyo nyonso wana pardon nzamba kolimbisa. Tant Bible zoba, il est celui qui ne se lasse point de pardonner. Ils ont pas péché moussouana. Mais blasphème contre le Saint-Esprit, non. On zamba limbisa yo fa bando limbisa bato Bible. Ay fa bando limbisa na bango. Ce qui bango limbisa bango te yo pe rien. Madame tozo lo ba ezali tu aventure mais kufa kaka lelo. Là ce qu'on découvrir que madame papa na lobaka eza vrai. Kuna ndeko kutala pena na vraie version sikoyo ki o blasphème na yo. Perdi. Alors,
Tolobaki so eloko moko très important, il y a Satan. Nzambe apesaki ba poste ebele ya minene, mais Satan alingaki kaka poste ya Nzambe. Satan alingaki kaka bandozo honneur. Malgré ba poste wana to azalaki chef ya ba ange, eyelobele loko te. Tanga azomona Nzambe kuna po. Ye pe alingi bandozo honneur. Alingi ba banda ko louer ye. Alingi ba banda ko fukamela ye. Alingi ba banda ko adorer ye, ba banda pe ko lobela ye. Nzamba boaki, c'est ça. C'est fini. Satan ti le lois a pardonné te. Qui sait? Soka senga Nzambe pardon na ndenge na ye. Biso to ebite. Akolimbisa mate. Suka na ye zali kaka moto. Bana na ye pe ndenge moko. Bino batu bowela ba poste bokeba. Soki papa ki mbanga pesi mutu moko poste. Bobundisa ete. Bobatela poste wana. Bozala pembeni pona bobatela ngo. Mais soki bokomi ko combattre ngo, bozo bundisa molimo mosantu. Et puis besoin de respecter ya molimo mosantu. C'est ça blasphémer contre le Saint-Esprit. Bolingi ko wela ba poste bolingi kaka batu nyonso bafuka melaka bino bozo ke lengi moko boye na kati ya motema tango bazo fuka melabino. Mais nga na yebi ke ko fuka maizaka pona Nzambe. Na ye ko sutuka. Makama ko fuka mawana eza pona donc tout le monde oye ko fuka ma. Je ne comprends rien. Toko lobelango. Bino batu bos kominyaka na bino batu pamba pamba. Mais na sabino botike la batu babunde la papa. Balobela papa. Bo eskominyaka batu brutalement te parce que makambo tozoloba tozo prouver ngona ba écriture. Toko lakisa batu ke ko fukama ezaka pona Nzambe. Ezalaka pona mutu nyonso te. Onga famille sainte. Ngai fo bafukama eba nini non. Voilà lulendo wana eza ya mutu moko. Mutu moko wana bakomaka misatu, c'est-à-dire voilà lulendo eza ya papa Kimbangu oyo ya liputa ye moko. Papa liputa ye moko bakomi misatu, c'est-à-dire papa Kisolokele, papa Diangenda, papa Dialungana. Bango misatu basali papa Kimbangu oyo ya liputa. Mais lelo pe fo bazala parce que tango Abraham akutanaki na Nzambe na Bible, verset wana bon, soki na l'équipe prochainement na koyi ko tangango. Abraham a tout ni mais tango Abraham Moïse pardon. Nzamba tindi Moïse. Mais tango Nzamba tindi Moïse abi mais tango na kokende na koloba nani atindinga kombo na onani. Nzamba ebisi je suis. Yebisa bango je suis m'a envoyé. Donc amemie na temps présent. Je suis m'a envoyé. Alors, comme je suis. C'est-à-dire, il y a apprendre à Moïse que, naza na temps présent. Naza na temps passé, mais na temps présent. Naza na temps futur, mais na temps présent. Et lelo dans le présent, bon aksabiso papa Kimbangu ya liputa. Lelo dans le présent, bon aksabiso papa Dialungana, oyo ayaki, papa Dialungana nkolo Yesu. Bon aksabiso lelo papa Diangenda kuntima. Parce que Nzambe, il est toujours dans le présent. Dieu se conjugue au temps présent. Bobi misa papa Kimbangu ali puta. Nzambe na biso. Bobi misa na katia histoire. Il est omniprésent. Lelo azawapi. Ils ont un problème te. Ce qui est à papa Paul, oyazan Angola. Gloire à Dieu. Bon prouver biso. Ce qui est allé papa na biso Maltorin. Bon prouver biso. Ce que zali papa na biso Armand. Bon prouver biso. Ils ont un problème te. Ce que zali papa na biso Zako. Bon prouver biso. Ce qui peut zali, je ne sais pas, papa nani papa Kikonga par exemple. Bon prouver biso. Mais tomoni petolobi. Kezali papa Kimbangu Kiangani oyo avandi na nkamba. Nazobi sabino ya solo. Nazobi sabino eloko ya solo. Eza makambo nga na yoki te me makambo nga na moni. Pourquoi vous croyez qu'on vérifie te? Bozaka pona ko finga ko telemela. Bo vérifier.
Bon vérifier. Et c'est difficile na famille sainte bandimake ndeko na bango azali boye boye. Et c'est difficile. Parce que salama nulle part na Bible. Et ça la bongo. Mais beaucoup de mouvement wana te. Papa Kimbangu kianga ni yende lelo molimo mosantu. Yende papa ya liputa. Mobala liputa. Tobi misanzambe na histoire. Bola kisabiso lelo na temps présent. Kimbangu liputa za wapi. Un point entré. Donc Satan alingi azwa poste ya nzambe. Azwa ka honneur. Famille sainte nyoso balingi bazwa ka honneur. Yango moni bitumbo yo. Tozana ngo lelo. Mutu nyoso alingi zonere. Même beba azana libumu. Azo raisonné tangu na gobima. Na ebite, donc ngai fona, bon, centre d'accueil, mokoto wana, ou bien, bon, te ngai nkamba, il faut, donc aza déjà kozwa ba idée. Ba fuka melaka mutu nyoso te, ba fuka melaka nde nzambe. Karate bo wando fuka melana ba niawo, bazana bandako ya ba papa, na ba mbwala bango, na ba mituka na bango na ba kiti na bango parce que kofuka me komi blague nzamba za très jaloux na gloire na ye na honneur na ye c'est un Dieu très jaloux honneur na ye lingaka te mutazo yango Satan lingaka mekabo ya bwaki ye et puis c'est tout abwaka ka libela esili akotika le don ndenge Satan le laza na don na ye za na pouvoir o ba pesa ye akorenie nango kaka nzamba botolaka te soka sapesi yo mais abwaki yo na yango okosala ba miracle okoteya bien okosala makambo ebele ya bien mais Dieu n'est pas avec toi. Yango moni Bible obi vaut mieux à la fin que le commencement. Toke bana likamba ko wela ba poste. Tolobi ke blasphémer contre le Saint-Esprit c'est ridiculiser le Saint-Esprit. C'est insulter le Saint-Esprit. C'est manquer du respect au Saint-Esprit. C'est renier aussi le Saint-Esprit. Manquer du respect au Saint-Esprit. Les noms batu mingi, bazo manquer Saint-Esprit respect d'une manière ou d'une autre sans que baeba. Papa Tindio, Papa Kimbangu, en termes clairs, Atindio, Kende, salabo, yo kei, oliena numbongo wana, oliango, ou bien, osali ndambu, obombi, oyepe, okosi na yo, aotalo kakaboy. Parce que aujourd'hui c'est le jour de l'homme. Nzamba zo talo kakaboy. Osali yango na sala kia, merci. Azo zelo na kwe moko boy. Jour oyo dirigeant, choral dirigeant, balagi na nkamba, o baningisaki nkamba, bakotisa tala biloko. Ngambo na tali na bino église kimbangiste na monde, église aboyezate. Oyo bazo se sacrifier tina niveau. Na beti pe na maboko. Damage kota na ndenga kosakana te. Lobi na ngoana tango troisième jour, fête sili. Après sikoyo. Na utaki na kendolo. Nazo kene na mbanza. Na zamba wana nazo mona ba jeune na ba saki ya fufu. Ba msu ba kanto ya makayabu amemi yango 4. Bazo kima. Sikoyo nazalaki na papa protocole moko na botanga kombo. Sikoyo na bi mais sikoyo bato ba biloko bazo kene nango wapi. Papa protocole abi yo ebite na minute oyo bazo yiba. C'est-à-dire ba oyo wana ba cha bango na ba dépôt, ba na ba petit na bango confiance. Allez, bazo glisser ba carton. Bazo bimisa ba sac ya fufu. Bazo bimisa ba matela ba nini. Zamba wana bango na bango plein. Ngana bi guerre koti nkamba ou bien nini. Or bazo yiba. Bozo influencer na ba jeune abatu bozo bebisa ba vie na bango. Papa Kimbangu azalaki na songa bi damage koti batu bakolia bien. Moli mo santa sepeli kuna bazo yiba. 4e jour, 5e jour, dépôt vide. Papa Mbenza leli. Biloko ezate. Nzale koti na nkamba. Papa Kimbangu habite kosala na banani.
Maintenant, protocole ya bisinga lobi na kendeki na ndako ya collègue nanga na kenda ndaka collègue wana ndako plein et comme une boutique. Okoti na kati ya ndako espace ezate bana bazola na bakwe moko boye ba carton makayabo. Ba sac ya loso. Ba sac ya fufu wana mwasi. Mobali nanga za courageux. Mobali nanga na lingaka ye mingi bolingo emati makasi quoi parce que bozue koti damage koti. Nzambe mtape sanga mobali wala moyibi. Et toi aussi tu participes. Ozo participer. Batia mwasi wana pona azala aide et pas mobali na ye. Mais yoza aide te mama. Mobali naza moyibi. Azo sakana na molio mosantu. Azo sakana na papa kimbangu. Yo faut aider ye. Kotika ete ke yo aza courageux onini moyibi. Otuni teke biloko e utuat. Bana nzambe na bapaya batu bazoya na nkamba bazo souffrir nzala. Biso to bande ko aider batu mususu tozo sombela bango ba biloko to pesa bango alors que biloko ekotaki. C'est ça manquer le respect au Saint-Esprit. C'est ça même blasphémer contre le Saint-Esprit. Ya wani ba père wana pe romona ba vina bango simbaka sute ba koma ba maladi ba mso ba gumba mabo ba koma otombola bo. Ba conséquence. C'est ça manquer du respect au Saint-Esprit. Koyiba. Pour manquer encore respect du Saint-Esprit. Ba témoignage à l'okuta. Botika koko sur la papa qui mbangu yali puta. Botika koko sur les makambo. Oh, papa qui mbangu abimela ki ngaite. Et comme il commerce lelo, bato ba comme il commercialiser combo ya papa qui mbangu po bazwa la. Bazwa ba vie na YouTube. Déjà la kila bino mabe. Na kombo ya papa kimbangu, wana za papa nanga. Droit d'auteur ezate, boye ka mbala moko boye, bozu kombo wana, boni ko commercialiser ngo po bozoka bala. Nazo modire ngo, nazo modire bino, nazo modire misala na bino wana bozo sala. Oh nga papa kimbangu abimela kinga. Oh bon, tanga bimelinga sikoyo alobi boy, derrière chaque signe, il y a toujours, hein, ils ont toujours une voix. Derrière chaque signe, il y a toujours une voix. Si quoi, abîmer lui alobi nini, asali nini. Ozomona ke, donc abîmer ngaga, asali le côté, donc abîmer ngaga. Mais si quoi, abîmer lui ngaga dans le vide, alobi le côté, et le côté, on a abîmer ngaga. Bon, ngana la toilette boy, na moni papa qui manga bimelinga kutu na kati ya toilette. Donc azeleka yoko ta toilette et puis yo mona mwasi. Tango zalaki na salon akoyate. Tango zalaki je sais pas na libanda akoyate. Donc azelika ka kota toilette tango koti ale ye wana bini papa qui mbangu na kati ya toilette. Ozako sani na kati ya toilette. Position yoso zalaki na kuna ezaka ya mabe. Papa Kimbangu ako bimilo na toilette te. Nzambe azo mérité, azo ko exiger respect na mutu nyonso. Ye moko pe azo respecter mutu nyonso. Et puis yo mwana mwasi na kati ya toilette. Papa Kimbangu abimeli yo. C'est manquer du respect au Saint-Esprit. Botika ko commercialiser kombo ya Nzambe même ratel ki site ya munene chaîne ya munene oyo ekoki ko édifier bato na mokili. Tala lelo ratel ki. Batie ba publicité YouTube. Na ebite mbongo bozo zwana ezokende pa ya nani. Otali publicité ya moi c'est sous-vêtement. Moi c'est sous-vêtement. Et puis publicité ngo komone umeli tam sous 2-3 minutes botali moi c'est sous-vêtement après aller bozongeli lisusu nkamba. Nga eloko shokanga jour à Sainte-Seine. Batuba tant papa Kimbangu tombola maboko. Alaki pe tomboli maboko azo prier. Batu bazo landa prière wana pe bazaboye bazo bakangi misu bazo sambela. Na ratel kimbala moko bon publicité. Batu ba mela masanga. Na kati ya bar ba pesa publicité masanga. Papa Kimbangu bakati enanu.
Batena une publicité à masanga. Batu batali masanga, bazeli. Bamsuku bafungoli na bango miso. Ah. Après, allez, bon. Papa qui manga zongi les bazongi si image. C'est ça manquer du respect. Bon, ça, la émission na bino, bo commercialiser en un problème. Ça, c'est autre chose. Nazo le belangote. Mais quand on a image ya papa qui mbango ou bien image ya kamba. C'est très dangereux. Besoin manquer papa respect. Papa zoloba. Na micro nenga loba kawana boue. Boum! Et katani. Publicité. Ya moi si ya soutien. Publicité à soutien. Batu batali na nous soutien, batali na nous batali. Hein? Bakomi sous l'onction ya soutien. Après aller. Bazong si papa abandi sou koloba. Donc abandai koloba. Publicité katiye. Donc les années yo okangi papa kimbangu munoko. Zela nanu. Ngana kotana là. Allez. Moi ça soutien bini. Ya mindele siko. Mundela bomba kate. Tant on a zolo ba soutien, ça soutien bazola qui s'appelle na place soutien et zipaka. C'est de n'importe quoi. Bozo comprendre te ata mutaza nyama. Akoko comprendre te vraiment que nakoki ko sala loko te. Nakoki jamais ko commercialiser les kambwa papa kimbangu. Hein? Donc, on peut ensuite l'obéir à Batumabe. Mais ce qui n'a linga qui yote na koko peut se conseiller yote. Et zola tsake na lingi yo mingi. Na lobite ke, ezablason contre le Saint-Esprit, na yebite mais, keba. Ba geste nyo se tozo sala wana, keba. Keba. Commercialiser mission na yo, au sali moi si je moko boye, bozana batu, bozo sala na bino bio zolo bela likambo moko boye, eza na problème te. Na zolo bela papa qui mangu bien kamba, ou bien papa qui solokele, ou bien papa dialungana. Keba. Et ngai pendenge na zolo baboye, ko commercialiser no ngate. Na yo mona na YouTube na ngai, je ne comprends rien, même na TikTok na ngai, moi ba publicité pe ko molega. Bon, bato ba yebi makambo yango, ceux qui basala ka ndenge nini pona ko kanga ba, nazo comprendre te. Nani akoyi ko commerce ko monétiser makambo nanga. Nazo comprendre te, ma publicité moko komo. So ba moni bongo boye ba ke ngate. Ezali peut-être mutu moko boye a côté susuki ndenge nini, je ne sais pas. Alors, et ça n'a pas si na motema parce que ngana koyi ko commercialiser kombo ya nzambe te. Na koyi ko commercialiser kombo vouluzité. Parce que nayebi ke nyonso eza na maboko na ye. Soka linga pesa nga ko pesa. Na koyi ko profiter te na ba image na ye. Tala ba jour ba fête, ba tukomona ba journaliste na kenkamba. Yo kanisa kenkamba na ndenge ya malamu, na ndenge ya mura liloba, na ndenge ka pesa ba papa maboko akende ko filmer. Kwa yebi ke akoza ba image batu ba notala ba nous ambongo. Na congé journaliste moko azobisanga yo vanda na Canada, biso tozo souffrir. Yo lingeli nga bolamu te pona nini? Na biso te na lingeli yo bolamu parce que okoyi ko zambongo ndenge mususu. Otanga classe, ozama yele, ozana na ba diplôme ebele. Mais pourquoi okoyi ko luka musala te? Papa na nkamba kanga mutu te. Bato papa ebisa bango ba vanda kuna bazali, mais mingi bakosaka. Oh nga papa na bena vanda. Nga papa mutakanga nga. Allez, et comment siko pona o vivre et comme il passe. Okomi ko yiba, okomi osala kindumba, okomi ko sala ba vidéo ya papa, o commercialiser ngo pozo kambongo na YouTube. Kende ko luka boulot. Kende ko luka musala. Ozo mi comme plus pauvre encore sans que oyeba. Ozo vieillir pe les sous sans que oyeba. Donc manquer du respect au Saint-Esprit, c'est très dangereux. Très dangereux. Qu'on ridiculiser Saint-Esprit, c'est très dangereux. Et ça, la pardon. Donc, il faut que na makambo tozo sala. Ratel ki, chaîne amunene, bolongo la ba publicité. Ceux qui ba trisha bino, ndenge ba trishanga, problème yate. Mais ceux qui bino moko mtu bo tiye, bo monétiser chaîne wana. C'est très dangereux. Parce que chaîne wana eza image ya nkamba. Eza image ya kimbangu. Boko yiko mélanger ngona ba biloko musute. Bolachi papa kimbangu azoloba, moko balachi publicité masanga. Mais ba kimbangi sa ba mela masanga te.
mais bokomi ko pesa publicité masanga batu ba mela bakimbangisa batambolaka mutakala te na ba sous-vêtements non chaîne na bino ale er moko be bakati balati publicité moi cha mutakala donc bozo sala publicité papa Kimbangu bozo sala pe publicité à Satan bala moko or Dieu ne se mélange pas soit c'est Dieu soit c'est Satan. C'est ça la malédiction où ils ont l'andabatu bazo ebate pourquoi vinange zalaka boy pourquoi nazo aider bino le pour comprendre monsieur soya qui oh non Dieu connaît quand même mon cœur mais Dieu connaît que ton cœur était démon c'est pourquoi tindinga ina le na bisayo. C'est vrai que Dieu connaît ton cœur mais ton cœur était démon. Dieu connaît que ton cœur était démon. À bon attendeur sali lobby toloba ke lo moko ofinga na yo Jésus finga nzambe osengi pardon ba kolimbisa yo mais soko fingi Saint-Esprit ozala pardonner te lobby toloba ki yango tangu na lali na yeko zwe logo moko nzamba yeko yebisange logo moko obosani ke ngai naza moko c'est vrai mais nakomaka misato voilà encore les dangers nzambe moko wana papa Kimbangu akomaka 3 c'est-à-dire ye wana papa Kisolokele ye wana papa Dialungana ye wana papa Diangenda Kuntima soki tomemi yango na temps présent totie mise à jour parce que ordinateur oyo batiaka mise à jour te eza ordinateur ya ba problème cellulaire oyo batiaka mise à jour te eko fonctionner bien te tango tozotia mise à jour papa Kianga na bimi soko fingi papa Dialungana ofingi papa Kisolokele ofingi pe papa Diangenda parce que bazaka un soko fingi papa Diangenda ofingi papa Kisolokele ofingi papa Dialungana soko fingi lelo oyo ndenge tozoloba boye ofingi papa Mbenza ofingi papa Kiangani bon c'est apprendre ou à laisser bango misato basali mutu moko lelo tango bible ezalaki kosalama bazokoma nanu bible nzambe aye liboso na dispensation ya père après aye na dispensation ya fils après aye na dispensation ya Saint-Esprit bango misato lelo basangani baza eloko moko eza neti nga boye naza na âme corps na esprit soko fingi âme na ngai ofingi nga ofingi esprit na ngai ofingi nga ofingi nzoto na ngai ofingi ngai tokeba na kofinga bato misato wana c'est très dangereux lelo ezosomaka mte kaka Saint-Esprit lelo ezali plénitude ya makambo parce que toza na final bitumbo ndenge nalobaki ezali combat final ya nzambe na Satan baarmée céleste bazali baange ya kanda bazali oyo balobaka nyonso babombaka na bango te mutu na mutu na mission na ye nga nakokoma neti ange ya kanda te ange ya kanda mpe akokoma neti nga te parce que kapasité oyo aza nango nga na nango te Ézéchiel 33 nakokoma mpe neti ye te kapasité oyo aza nango nga na nango te Daniel Uboya papa na biso Splendeur papa Kikonga bapapa na biso nyonso na bamama na biso nyonso bamama Falon bamama baze ebele nakoki kokoma neti bango te nga na mission na nga naza na bakapasité na ngai donc mutu na mutu na place na yo oyo papa Kimbangu atie ye mosu aza na kanda makasi alobaka donc aza sans frein alobaka epe eloko moko nalingi koloba parce que ntango nalobaki eloko moko olobi bato balobi ke oh non ebongo sikoyo soko komanke bato nyonso barespect banini non tolobaki yango déjà komanke mutu respect eza blasphème contre le Saint-Esprit te kolobela mutu vérité pe eza blasphème contre le Saint-Esprit te parce que mutu alingi te balobela ye vérité soki nga nalobi exemple yo oza mutu munene nafingi yo te nalobi ndenge yo ozali
Celui qui dit que yo za sorcier, na fingi yo te, na lobi ndenge yo zali, parce que sorcellerie c'est quoi? Sorcellerie c'est la haine. Haine ya makasi wana. C'est ça sorcellerie. Donc, un sorcier, celui qui va le dire qu'aza sorcier, ba fingi yete. Celui qui va le dire exemple, yo, za impoli. Mwana oyo, azebi sa papa na ye, yo, kosaka na nga te soko saka na nga, okomona nga siko. Ba bi mwana, yo, oza impoli yo, ba fingi mwana wana te. Ba lobe ni ende vérité ndenge azali. Donc adjectif qualificatif, ba qualifié, eloko ya azali. Eza impolitesse te. Donc, tout ça la confusion te. Eza la biloko yo, mususu, tango zolo ba vérité zo bimaneti, ozo finga. Tango zolo ba vérité zo bimaneti, ozo impoli. Na tuna ki batu, quelque part, tonge to sala émission na journaliste moko boy. Na yebise tozo so na lingala, makam nanga nyoso na kolobeza na lingala. Oh, ça va. Bakolo ba mnoka ba français ya mindele te, to sala ki yango tango tozana ba message ya Branham tozo te na français, na ba groupe de prière, olati veste wana. Njamba lobi. Oye bi kozo kosa na yo me, poka ba tuba mona yeyo nde. To sala ki yango toleka, lelo eza na munoko na biso, poka ki Kongo na yebi yango te, na ngena ba note ya pe na ki Kongo. Nkumbwase, ainsi de suite. Donc, lelo, comme manquer respect, pour la vérité, comme nous manquer respect. Exemple, na yebi si papa wana, bon, nga to koloba na lingala, mais supporter nga, parce que tant na koloba poil na lingala, eza lingala. Ce qui na lobi que, moi na wana, abimaki bibo na ba fesse, na koloba na lingala. Moi na wana, asali kaka, na koloba na lingala. Moi na wana, abeti bouf, abimisi mupepe, ya mabe. Na koloba na lingala. So na lobi yango bongo, okoloba na za impoli. Malon ke tozoloba ke tolingi colonisation te, tolingi ka makama français. Tozongela makam na biso ya lingala, ya bokoko na biso tango papa zoloba, tozongela bakombo na biso normal ya kimboka, tozongela minoko na biso ya mboka. Tango na zoloba na lingala exemple moi na bibisi mupepa mabe. So na lobi na lingala bokoloba na za impoli. Alors que nga na français te, fona lo bango, hein? Donc asali abeti bouffe. Wanande batwa ça va. Asali gaz, ça va, oh, ça va, Costa yo penza, moli musante vandi. Tant na kolobaka abeti mou, impoli. Mais toujours kendo wa bibiso batu mwindu, nana loka biso. Jamais romona, président ya Chine a fait sa discours en anglais, ou en français. Jamais romona Trump a fait sa discours en lingala, ou bien na français, ou bien na chinois. Mais biso ba konzina biso romona, balobaka français. Soki olobi lingala na gouvernement ozobi maneti eloko apamba neti donc eloko atina te alors que ça eloko na biso culture na biso entre parenthèses. Donc koloba vérité ezali ko finga te ezape ko manquer te muto azoloba likambo ndenge ezali azo finga ta zo manquer te. Nga ndenge na loba yolobi papa na biso Daniel azali animal domestique. Donc yaza muto calme. Papa na biso Ezekiel 33 muto calme. Tala kundenga lobaka calme boboto bondeko. Papa na biso ki konga ndenge moko. Mama na biso falo ndenge moko. Papa il était à Kanda. Ange à Kanda. Hein? Yaza donc ngai sikoyo nazali animal sauvage. Nazali lion. Ndenge na lobaki. Na mibombi te. Bango misatu wana basali mutu moko. Keba na kofinga mutu moko. Ofingi bango nyonso. Alors, et là, nous avons ajouté très important, le Saint-Esprit est partout. Ezaka kate na nkamba, azaka kate epa na yo ou bien na kati na yo. Saint-Esprit est partout. Parce que Saint-Esprit est Nzambe. Nzambe est omniprésent. Omniprésent, c'est-à-dire est présent partout. Même dans le groupe de prière Nzambe azali. Même par un message à Branham, azali. Nzambe est partout, même chez les musulmans, même chez les témoins de Jéhovah.
Pourquoi? Parce que bana na ye bazali kuna. Azana contrôle da bana na ye. Ngana alaki na mokili. Nazalaki na groupe de prière. Na na message d'Abraham. Nazalaki témoin de Jéhovah. Nazalaki musulman. Nazalaki Nzambe malamu. Nazalaki donc na tamolo la place ebele mais nazala omonaga papa on ali puta partout. Na la omona ye. Et nyonso azali ko yebisanga soki na sali ezokende vrai. Donc azalaki na ngai partout na alaki wana. Dieu azali omniprésent partout. Yango omona pasteur moko ya par exemple ya réveil azote ya avec konkupupupu keba kofinga te parce que nzamba ko utiliser mutu nyonso ya lingi soki azoloba makama malamu gloire à Dieu. Papa Wemba sapeur grand sapeur tanga azolobela makama papa Kimbangu tokoboya yango po aza papa Wemba non papa Wemba a honoré papa Kimbangu ebingwe mutaba kisi ali michopa batabomi batebele azolobela papa Kimbangu tokoboya yango non monsieur madame. C'est pour dire que Dieu est partout, azo utilisé bananae partout. Lelo à travers Odingwe bate bele bandimi papa Kimbangu, à travers papa Wemba bate bele bandimi papa Kimbangu, à travers peut-être ya batumsu à réveil bandimi papa Kimbangu. Nzambe utilisaka mutu nyonso ya lingi. Ko penser tala teke na ofinga papa Kianganité. Mais o msusu Nzambe aza partout. Même ngane na zolo baboye, na zotanga critique moko ha. Ndenge na zolo baboye soki na zolo ba sous l'onction du Saint-Esprit keba soko fingi ngai o fingi Saint-Esprit na zolo baboye na 2 Pierre chapitre 1 verset 21 na zo silisa en effet personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ngapendenge na zolo babosu naza poussé na Saint-Esprit au finginga au telemilinga etalio au finginga te. Yango na wana bisibino ke bango nyonso misato bakomi mutu moko. Balobi mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire Saint-Esprit inspiré yo pour oloba na part ya Nzambe. On le bénit Saint-Esprit, mais on le belande n'a pas de mais Saint-Esprit nous a aidé. Voilà. Donc, ce qu'on finit est à l'io. Et là, on soussou, nangaki kosukisa, na Acte, chapitre 8. Acte, chapitre 8. C'est très important. Ma osukisa wana. Acte, chapitre 8, le Bible. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Donc, Pierre azalaki mutu moko bekomone Simon na Bible amoni bato bazozwa badon ya Saint-Esprit à partir de l'imposition du main. Ye pa ye mbango alingi apesa mbongo po ye pe azwa don ya Saint-Esprit. Pierre ayebisi alobi il y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Don ya nzambe bazokango na mbongo te. Yo pasteur oyo, okomi pasteur po futaki mbongo quelque part. Yebake, osakani na Saint-Esprit. Au sakani na Saint-Esprit, répands-toi si il est possible. Ndenge Pierre alobi. Oza titre moko boye, au futa mbongo quelque part. Allez, yo a notre komi ko régner. Répands-toi s'il est possible. Do ya nzambe bazwakango na mbongo te, bazwakango na kop te. Même pendant kote papa ki mbango, ko pesa mbongo te parce que ozala bénité. Do ya nzambe bazwakango na mbongo te. Répands-toi s'il est possible.
Nazo suksa boye. C'est poussé par l'esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. Nga soki nazolo baboye, soki naza poussé na Saint-Esprit keba. Fille moko, nazale kote ya e. Fille wana, bon, nakolo bango boye te za bien te, asali geste moko mabe, c'est-à-dire atomboli bilamba, asali soki ndenge nini wana, kwa seduri nga. Naoki mungongo yebisenga, yebisa eka kufi. Et pardon, yebisa eke, akozwa zemi, soki a continuer ko sala biloko wana nazale ko yebisa e. Fille wana bandi ko seka tomboli bilamba, ainsi de suite. Naoki mungongo yebisenga, yebisa e bongo. Na yebisi ye, asekinga. Nakozwa zemi jamais parce que nazalaka déjà mayele. Naoki mungongo yebisenga lesu, yebisa eka aza déjà na zemi. Na yebisi ye, oyebi ke ndongo zano za déjà na zemi. Abandi ko seka, yebi zemi yange uti wapi ya Saint-Esprit bia nini. Or, ndenga salaki makambo na ye na butu, ayebi te ke seka ngamaki. Après quelques jours, aye ko benga nga abi ozandoki. Mususu balaki ko benge fils. Nazo sola na ye boye, kaka makambo oyo, makambo nzambe. Abandi ko seka nga, abandi ko finga mabe. Naoki mungongo eyebisinga. Yebisa eka kufi. Tolaka na ami moko boye na bo otanga kombo. Na yebisa eke papa, okufi. Abandi ko seka, abandi ko seka. 2 jours après, akufi. Diarrhée. Akufa na diarrhée ya makasi. Après 2 jours. Et puis tanga kufi na 13h bankusu. Et bandi ko bimi na nzoto a police solo. Oko pusa la pemene te banyama ba otambole na nzoto. Akufa. Fille mususu. Nazala kote na kwe ya mompoi na yolo avant ezo. Boutique moko ezalaka wana na boko préciser ou bien kotanga bakombo. Nazo te ya ye. Fille wana abandi ko sekanga azaki na mulangi na whisky. Mungongo yebisinga yebisa eke soki ayoki te dans 2 jours azo kufa. Tozalaki si je me trompe pas dimanche. Wana soka meli boye abandi ko sekanga. Na yebisi ye mama dans 2 jours soko se repentir tokei. Après 2 jours naoki na tongo ezaki vers 9h. Ba yebisanga ke fille tel akufi. Et ça une émotion. Na mbangu na telemi pena liboso ya cercueil boye. Il paraît tanga kufaki na mulangi na ye ya masanga ya whisky. Na yebisa ki epe okufa na mulangi na ona liboko. Akufa na mulangi na liboko 2 jours après. Ami nanga propre amelanga mbongo na yebisi omoni likolo elukaka mbongo te bakokata yango. Et ça li quelques semaines. Asala accident moko boye likolo et se broyer. Baluki ndenge nyonso ya kozongisa likolo bakoki te bakata. C'est pour dire que il faut que batango muto azopesa conseil ou bien azoloba likambo nzambe. C'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ceux qui naza conduit, naza poussé au telemelinge etalio. Makambo eze belo na kokoki koloba mais ta eza moke. Papa Kimbangu afula bino mbala misato. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu.